À Kingasani, en passant par le boulevard du 30 juin, le rond-point Ngaba et le boulevard de Lumumba, quel est votre état des lieux de tous ces chantiers ouverts à Kinshasa? Bien, d'abord j'aimerais dire que le but de mon inspection, on va dire, avait deux objectifs. Le premier, c'était d'abord de connaître le déroulement des travaux et donc la date de la fin des travaux. Et la deuxième, c'était la préoccupation des automobilistes qui se plaignent énormément ces derniers temps d'embouteillage pour voir ce qu'il y a à faire. Parce que les travaux, quoi que l'on fasse, doivent continuer, il n'y a rien à faire. C'est pour faciliter justement la circulation dans la ville, la mobilité. Mais il ne faut pas non plus que ça se répercute sur la quiétude des automobilistes, des citoyens. Parce qu'à part les automobilistes, il y a tous les autres riverains qui en payent les prix. Donc il fallait essayer de soulager cela, d'imaginer des voies de déviation, de contournement de ça. Et c'est pour ça que vous avez vu, les responsables de la police m'ont accompagné sur les chantiers, les différents chantiers. C'était pour envisager ensemble cette possibilité. Et je crois que je peux partir soulagé, à la fois par rapport au déroulement des travaux, et aussi et surtout par rapport aux solutions à trouver pour embêter moins les automobilistes. Voilà. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Ouais, les automobilistes. Voilà. Un petit message. balelaki mpona banzela oyo ezalaki soki moto ezalaki bloqué alors bani koyeba ndenge okiti solution nini oyo oyo non likambo ya solution eza te bana mboka esengeli bayeba te basaute mouton ezali nécessaire mpona kofacilite circulation ya mituka na nzela. Likambo oyo ezalaki kotungisanga mingi toloba makambo mibale eyaki koyeba misala ngo ekosuka mokolo nini epuis koyeba mpe motungisi oyo ezala bakumbi mituka ezala bato bavandaka bapembeni ya bisika batravaux wana ezali misala ezali mpona kotala ndenge nini tokoki kokitisa quand même mitungisi wana yango nayaki kotala mpe namoni nasepeli namoni ke misala ezokende bien ezokende mpena malamu ekosila balobi mpona mingi kati na yango na avant Noël donc bakinois bazala na bakado ya Noël kitoko na basaute mouton wana. Ensuite mpona motungisi oyo baleki nzela ezala bakumbi mituka bazali komona tosali manso po te tokoka koluka basolution yango nakitaki na mokonzi ya la police po totala elongo ndenge nini tokosala mpona kotia baelema ya police awa bakoka koréglementer circulation motungisi esila. Merci, excellence. Merci. Merci beaucoup. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.
Avec qui sont du pauvre vieux au lobby, mais on a avec qui sont. Madame, on va parler. On y va les amis, on y va. On ne va pas vous pousser, vous devez reculer de vous-même, reculez. On y va. La même chose, reculez. Non, il faut faire qu'on fasse avec le chef et de dos l'oreille. Mais c'est ça, non? Parce qu'il y a les... On a un grand copain. Caméra, appareil, ma pendant la scène. À Kingasani, en passant par le boulevard du 30 juin, le rond-point Ngaba et le boulevard Lumumba, quel est votre état des lieux de tous ces chantiers ouverts à Kinshasa? Bien, d'abord j'aimerais dire que le but de mon inspection, on va dire, avait deux objectifs. Le premier, c'était d'abord de connaître le déroulement des travaux et donc la date de la fin des travaux. Et la deuxième, c'était la préoccupation des automobilistes qui se plaignent énormément ces derniers temps d'embouteillage pour voir ce qu'il y a à faire. Parce que les travaux, quoi que l'on fasse, doivent continuer, il n'y a rien à faire. C'est pour faciliter justement la circulation dans la ville, la mobilité. Mais il ne faut pas non plus que ça se répercute sur la quiétude des automobilistes, des citoyens. Parce qu'à part les automobilistes, il y a tous les autres riverains qui en payent les prix. Donc il fallait essayer de soulager cela, d'imaginer des voies de déviation, de contournement de ça. Et c'est pour ça que vous avez vu les responsables de la police m'ont accompagné sur les chantiers, les différents chantiers. C'était pour envisager ensemble cette possibilité. Et je crois que je peux partir soulagé, à la fois par rapport au déroulement des travaux, et aussi et surtout par rapport aux solutions à trouver pour embêter moins les automobilistes. Voilà. Un petit message. Bana Congo démocratique bali koyeba descente na yo kiti na banzela balela ki pona banzela oyo ezalaki sauf moto ezalaki bloqué alors bani koyeba ndenge kiti solution ni oyo. Non, likambo solution ezate bana mboka esengeli bayeba te basaute mouton ezali nécessaire pour faciliter la circulation ya mituka na nzela. Likambo yo ezaki kotungisanga mingi toloba makambo mibale yaki koyeba misala ngo ekosuka moko nini
et puis koyeba pe motungisi oyo ezala bakumbi mituka ezala bato bandaka bapembeni ya bisika batravaux wana ezali misala ezali mpona kotala nde nini tokoki kokitisa quand même mitungisi wana yango nayaki kotala mpe namoni nasepeli namoni ke misala ezokende bien ezokende mpena malamu ekosila balobi mpona mingi kati na yango na avant Noël donc bakinois bazala na bakado ya Noël kitoko na baso de mouton wana. Ensuite mpona motungisi oyo baleki nzela ezala bakumbi mituka bazali komona tosali manso po te tokoka koluka basolution yango nakitaki na mokonzi ya la police po totala elongo ndenge nini tokosala mpona kotia baelema ya police awa bakoka ko réglementer circulation motungisi esila. Merci excellence. Merci beaucoup. Oh, maman! Pardon! bandeko balanzi ya mission télévision sikasika tobelemi bongo awa na Bokassa obi pa solo pena toye komona kaka elongo na chef d'état na tournée na ya kovisiter misala ya 100 jours bon
général. Fatine Makambo. Ozwango eza wana mutu mala lokota kia na kata mutu ka basipi to mataki bazwaki yango Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Monio simbango pena monio simbango bongo. C'est bon.
Bayusa na William Boots. Boni, ça bien, ok, merci. Asko kata no. Oko simbanga. Merci merde. Yo fanda. Ukanga pena bu. Yupi simba. Pero kwete. Là c'est du disco bani, vidéo bani. Yeah. Yo. Mayo. Ako chongo bimba ta ko chongo ndamu ngabo. Bien faka bwa mata 3. Ta 3. Alukina ya show amati. Oza kita. Akiti pena. Kami kita pena mana? Obede. Bobo rapport na bino. Bobo rapport na bino. Balingala bango bino te.
Marco aza na nsima tozangi na camion montant président kita na kiti na ye nazo baimage ye akoza mwa liboso fo benge nani ebele basime obenga bango benga Sylvain Malembe Virage, pardon. Ekara Moulay. France.com, site ya Tolo Masolo à danger. Masolo Kitoko. France.com.